Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza soko ya Congo. Merci Nabino, bozami na bandaku Nabino, entrée à Kolanda, émission Nabino, Cléboa original, en partenariat na Samicrobe TV. Et c'est un moton de biso, ma casse vraiment, ya weba bino boze belé na bandaku scotché, na ba canapé Nabino, ainsi que na ba téléphone Nabino, to bosanité na ba ordinateur, bozola na chaîne Nabino, oyomi bali sangani, na yambi ba grand nanga na lo bongo, et c'est un vraiment mingi ponanga. Yako yamba bayaya ya lolo somi na gauche na ngai na droite na ngai Edino image to meka un peu ko solo la na ma réunion sur les gars qui na ba conférence de presse na biso o ezoma ki na mikolo les gars qui avait Edino si to meka moi ko solo lango to sala moi ba point ba mise au point voilà na nyonso se déroula ki na kimbala mo ko pesa nano kulutu na biso grand frère bonsoir d'abord bonsoir ya lolo. Bonsoir chef. Message ni d'abord aux anons na ba yeba monio lelo na chaîne na biso to sangani lelo Cléboa partenaire ya Samicrobe TV. Vous rappelez Lion de la presse Bazali. Lion de la presse Bazali a signifié biso koto message ni no boza na ngona trois chaînes we sangani lelo. Na ya lolo sur mi TV. Na ya lolo do to komi 4 donc biso ko ba se ko ba message ni no boza na ngona. Message ya likaka mbote na watu nyoso wa pour se donner la peine à la biso parce que bah chaîne on peut comme belé so muta atalio il faut remercier la possible ngombote le reste on verra ata bozunga à pied levé parce que c'est ce que me reproche toujours mon ami et frère Serge Kassanda émission à télévision ça se prépare bino bozunga ka boye on a cuisine interne to Hollande la sima na droite na awa na zana Edino image moment ko ya par rapport à association auto limite sala lelo message no kozana ngo s'adresser na bato bazana banda. Merci na balandino so bomesana Kolanda le king de la presse Edino image minga le bezana ngote lelo to sangani bomoni ya lolo swami Patrick Massidi, il me conduit biso, mais tout ça toujours tout ça la moi analyse par rapport à Makambo et les kaki, point de presse et les kaki, il y a Wera na Kofi Olomide. Wana to banda, wana to kota na malé mais le président na ngashiko na pese bande kono so bolanda biso en tout cas botia mato ina bino boyoka ni to lobalelo par rapport à conférence en tout ça na ngolelo. Merci Edino image et je tiens vraiment à saluer ba vie nyonso ba vana bandako ba vie o bazwa conscience na bango ba lobike to pesa bino confiance oui to pesa bino confiance to bandako tala bino lelo là je tiens à saluer Dieu mérite que comme on a pêché un te place merci Dieu mérite que ça si Amulex na pêché aigle noir na pêché oui sionga zomo na pêché na kende WS à comprendre merci beaucoup et lelo to zo mi boye na Paris to linto solo la conférence de presse ya Kofi Olomide oui conférence de presse, il y a Werrason, oui. Conférence de presse, il y a Soleil Wana. Na ba vraie valeur, il y a presse vis-à-vis il y a conférence de presse Wana. Oui. Et par rapport il y a ba sujet on son attaqué kulutu na biso to bandi na yo. Avini no koza nango d'abord par rapport to constant ni au salaki par rapport il y a ba conférence de presse au nyonso et tu le cas sur Paris. La conférence de presse à mon avis il est comme il fallait les cas, sauf que vraiment vous excusez n'a remarqué que na presse il y a diaspora oyo ba pesa mi pesa ka valeur na musala ngo malheureusement baza ebelete ba ebelete parce et comme il y a ceux qui ngana ebi naebi ko manier caméra ou naebi nanga kutute naebi ka ko fongola caméra ko soit plan d'ailleurs ba plan moto éviter oyo ko soit et a plan nini donc naebi ka ko filmer na mi bengi journaliste malheureusement
Mais alors le saut aux que tout mon bino vous avez référence à presse et le constant nino sala na kata presse en d'abord tant que grand frère tant que aîné référence à presse constant na yo par rapport à presse à l'élo. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Malheureusement ça n'existe pas. Vrai journaliste. Surtout au vito compté on a misapi na kanisi na éviter so bazali penza. Moi je me dis pas journaliste parce que moi pendant toute la vie nazala sima na la kisakabatu mais ngai moko mais osaka journaliste parce que journalisme c'est un travail d'équipe. Ouais. Même caméraman, même Tasimbi, lumière à un journaliste. C'est un travail d'équipe. Naza des formations réalisateurs. Mais tu fais partie du journalisme. Tu belé baby comme on a mais ba mona ngai jamais. So na komi koleka na ba écran sikoyo c'est pour na Cléboa tout ça mais. Il y a ces angles il faut préciser bien. Merci. Nazala original en plus. Pourquoi original d'abord? Pourquoi vous baignez original Cléboa? Original parce que malheureusement va pirater. D'accord, on est entre parenthèses, on te fait moi là qui te gagnons aussi vite et d'une image. Par rapport ancienneté na yo pe ezo compter na kata métier ngo oui constant na yo par rapport à la conférence de presse ou celui qui n'a pas parlé. Constant nanga point de vue les amis. Point de vue nanga yali ba organisation ezo za mala milité et puis bazo respecter presse ya diaspora té. Et dis nous vraiment la quantité au condamner organisation pourquoi au condamner la corporation il y a journaliste c'était parce que awa est commis le col la ce qu'on y a conférence de presse à l'ikuna au informata baninga te ok pas ya wera et pas ya nanolobi papa ko ça batum souke awa na France awa journaliste il n'y a qu'un seul journaliste kakangai alors que ce n'est pas le cas. Et d'une image ngana linga vraiment débat ouais ça la pena très ouvert et tout le bana pena ce qui s'agit que pena coincé ya lolo kotiki les tenter ya lolo so moni pena ba point mo pena bo pe dino donc des ça la pena très ouvert point c'est sécuriser parce que on ne se donne pas la valeur qui nous appartient. Et comme Moutouna Moutou, comme Kowela, ce qu'on a eu la conférence de presse, elle est à Kimimbango, à Salimwa liste, Naya Bengisi, Bikangu Naye Moko, est-ce que conférence de comment métier n'habite ça la mot kaka pour na ba conférence de presse ou bien tout ça la métier ou pour na ba coupage tout bien et ça ka poto yeba to longi na biso ndete kam coupage ezalaka na même biso na RTNC coupage ya laki to no benga oli kayabu chef makayabu zaki chef na biso moko boye so natangi kombona mabe coupage ezalaka mais oyo komi OK ko détruire baninga OK ko griller baninga lobi ko bengisa bango te parce que bango bazaba la journaliste était journaliste là kakangai Masidi na okata ya lolo malobate soki ya lolo alobi boye c'est que yo peut-être moi ba ekomoko boye na par rapport à ba organisation de lekaki image loba pena za libre loba loba pena to loba parce que ya lolo a la raison à 100%. Donc PC ya lolo raison côté ni na PC ya lolo raison parce que moni musala tout ça ils ont ba parti pris et ça aussi na ba coterie donc cela veut dire Masidi alingaka et dit nos images et puis so na zuma solo na nga fona bengaka be na nga César ngadi pour tous alaka biso na tous alaka biso mais batum so ba yoye bango après que ah mais bino ndeni bobenga biso di oh mais to bisa ya lolo ya lolo bombe biso parce que ya lolo inga azalaka yi ba monaka yi ah raison mais na makambo ne so qui impolitesse muto ala mukili lolobi na artiste oyo lelo wa alingaka ah B o ezalaki moi mabe a memi qui mabe constant ya salaki na B aye na ngomba mona télévision a vandi toute une émission ko finga bon mona eloko fleur wana zo yande bon constant na bineza ndeni par rapport à fleur ya lolo pesa maloba tiko tikela ka lolo yo pe foloba et na kozane ti moi mo banga ngala banga ku te ngala ngala na za kinga et puis là tozoloba makambo oyo po tozoloba makambo eloba facile tozoloba makambo oyo po parce que ba oyo pe mususu baza na besoin ya ko landa biso na métier oui ba mona pe ba vraie valeur na
Moi, je crois que on se dit journaliste comme ça. Aujourd'hui, à moi, dans formation et pas formation linguique pour le bâtir que aucun institut. Je ne sais pas si vous savez que l'école est réalisateur, par exemple, les alagateurs. École non école où est formé comme réalisateur et les ngana kozwa formation et pas ya réalisateur ya munene. OK, c'est-à-dire la science ça se complète dans la science. C'est-à-dire que baninga qui se disent réalisateur journaliste il fallait baleka et là on y a ekosala edino mabe ceux qui andimi akine kozwa formation pas ya César Ngati nazongela kaka vieux parce que dino zo kanolo baté na binote batu oyo bozwaki pas d'avance bo sécuriser métier non ezali justement faute ya bande kona biso oyo bazwa chance à kosomba caméra et asombi caméra lelo na tongo na pokwa akomi journaliste. Pourquoi le bibon non? Yangwana il ne veut pas linga pe ba vie na yo yo tiki la charge ya lo sala masikoyo hein soko ozui chance à kosomba caméra olingo eba musala mais kende pa ya César Ngadi kende pa ya Serge Kassanda kende pa ya Luxon Willy oyaza devant caméra oyaza na caméra bobi. Combien d'années à celle quoi comme est-ce que ça la faute internet c'était ils appellent faute internet et puis ils ont aussi bateau banda musala mo liboso neti ba lolo toko condamné pe bango ya lolo azana connaissance makasi mais ça l'accent est-ce ça l'accent nazaka na tous les jours est-ce que yo pose la qui na besoin yo pe aux alagana babi vouloir et pouvoir est-ce que yo zala qui na vouloir wana yeba nga naza toujours comme toi alikuwa koyeba kendaka à sa prochaine affaire yo zala na besoin koyeba ya la fois passée notre sona ba collègue na epsi bango moninga naza réalisateur caméraman mais lem so abinanga plusieurs ozwa babinga ngoni na yebité nazongela ka moi na tournement na yebité mais so ba pesinga yi pratique na panza edino nazongela kayo na pesa ogwa sana ba mecho musala oyo soki toko sola musala oyo nandima te lelo nga na koza la cameraman na koza to dimate menani apesa ugo muta pesa nga kuwa zati mais sauf que na libota na biso grand frère nga zaki photographe mais nandima te ke na kokanga lo photo parce que na zako négligent na mona ka ngone za na musala ngati mais vu que na komi na Europe na moni na kati église toza na photographe to na cameraman te ngabi mais toko zapi na cameraman et toi na cameraman to na photographe te siko nazo mona ba vient na biso temps ba ya okanga ba photo ba vient na mitenge ba okanga photo na église mona mona so sera futi mbongo te nde ba mema bango mwa likolo ngabi te ngai pe e komo tinda nga siko netika na salango ko tambola na comme na kitambola na comme na marché à Clignancourt na yo mona appareil à photo na bina somba on a sombiango mariage na kati église na bani nga okangaka na miye ba penes que eloko na église est-ce que na okokango na kangi ba photo na bimisi na ke pas ver nga artiste mutapesa nga pena courage wana makasi parce que alors pourquoi lobi muta apesa yo gu ya musala o ya zati apete na lobi ko pona nini parce que sina bandaki déjà na sina bandaki siko babi singai ba sokola photo na simplo alors vu na biso artiste photo azaki pe na labo na ye babi na ngai dilo kenda kuna pas ver na artiste comment kende pe kuna voilà donc osana na mutu oyo apesi yo posa musala oyo la question musala oyo okiko ba eza référence non c'est pas galaxy na musala mabe yango te yoka na biso te solo la te musala ngam na bandaki ya yoka ngam na bandi pon yoka ya lelo na bandi musala na landaki mututi selon makanisi nanga na bazokanga après ba yebisi ngai ke non vient na yo mo wazaka pembe na église na yo awa sala musala yango abimisa asukula ba photo nde na kombi ko ke sukula ba photo pa ya vie tala comme sukula vie pas comme fungulanga fungulanga mama yele na obo yango te mais ezaki il faut bon dimanche justement mabe ya ba jeune frère na biso soko tunier
na la kiso musalo nga moko na nga moko na abota mais savant ba ngai moko na sele nga moko et pourtant otolo bawa artiste photo azalaki azola kisayo ata ban edino na vandi na yo awa un mois na monique au sala ka ba recherche un mois 3 mois 3 mois na monique oza makasi au sala ka ba recherche mais ba recherche wana parce que tu te référé na musala ya mutu moko artiste photo nde ti oyeko koma okomi ko ya lolo so mito kata moi de bango parce que et même biso moi musika molai donc to bando lobela conférence il faut il y a conférence tali ba conférence de presse ou union sur les cas to moni kon à combien na lo bango te po bazo mabete soleil wanga lobi presse binonde mutu bomelinga na berero est-ce que na niveau ya soleil wanga presque comme mena mabe na po wana bomona ki onde na de bana yena fali c'est les ça qui fait otala ki ngo qui la traki monte bon on a na zonga vous savez Serge Kassanda akoiko lobango obi biso tant tozo sala musala ya télévision tant biso tozo sala tozaki ba responsable parce que après butu moko boy banda 18h, 2h du matin, osa responsable ya télévision. Et je me rappelle, formateur nabiso, Chitengesan nous disait, aloba, net nangai, abi nangai, ne se soit, obi ke banda sikoyo, ti na 2h du matin, au Simbi, via République démocratique du Congo na maboko. Parce qu'il suffit qu'à osala erreur moko il y a 2 secondes. Quand ça tango dictature ya Mobutu au legisi mutu moko un irresponsable aya lobika na télévision Mobutu akufi ça prend combien de secondes 10 secondes alobika Mobutu akufi mboka eziki OK principe bando pesa bi bakaneva ya travail mais sikoyo mutu moko bimika kwa simbi caméra ayebi na ye responsabilité o azana ngote aye azui atindi soleil wanga afingi muninga naye oyebite ke na mayele na maboko na nga na mayele na ngai na simbi via soleil wanga na fali na alors na tuna bino ya lolo bino bato boyebi boza na déontologie journalistique na mituna bino na mituna bino est-ce que bo apportango na biso ba oyo tozoluka toyeba ta nzela yango parce que so to côté internet eza pour internet eza nango eza na moto apekisa moninga ati mais eza biso bino il no imagine na kato po ba question na eza na ngai pesa ngana temps te surtout ka pesa ngam na me manon s'il te plaît même biso partenariat oui merci mais ngane na me manon merci Basidi yalolo tolo babwelelo est-ce que lelo tango zo tala ba nouvelle génération oyo ezobima lelo est-ce que le bapé que mutumo pas au monde na lelo lobby a renversé république wana na ba journaliste lelo ndé bapé sa charge na RTNC vraiment ça soué na biso parce que soko tali même phénomène il y a porte-parole obi que ba porte-parole va contribuer trop na décadence il y a musique congolaise boy bien moi mais na tango na biso vraiment porte-parole o yamba porte-parole pour aya koloba nini na télévision aya koloba nini porte-parole a royaka kapo aya kofinga muninga mususu et presse et contribuer trop na makambo wana na mona bino bozo kimaka côté conférence de presse mais conférence de presse les sujet photo lobela yom to lobi que nani Soleil a regretté alobi soki qui a se mélangé qui bon bazala qui na mo ba conflit na fali ya qui plus pour presse malmena ka de quelle presse il s'agit? De quelle presse? En ligne peut-être. Alors presse c'est la presse en général. Malheureusement presse ango et baby po na tango tango ba le Lukezo Luansi na tango ya nani Théo Boniface na tango ya banan yo ole kana télévision o kino finga yo Soleil ole kana télévision kino finga fali mais je ne sais pas ce qui ekoleka wa le to mona kana presse on dit no image bo sali point de presse na ubete bo sali émission moko na leader moko ya musique ou bien leader mon politique ba question
ya lolo so milelo tozo monango ba acteur politique moko lelo to musicien moko leader ya musique a obengisa ba journaliste pour ça un message à passer mais avant ça na musicien to acteur politique en émission faut y d'abord à dicter bango ba question nini faut ba tunai wana sujet wana bozongi singai na position na ngai ongana ko défendre que pour le moment il y a pas de valeur dans ce qu'on fait comme métier là. Il y en a pas. Mais pourquoi valeur mais alors que Nathan Nabino Ibanoza là vraiment ceux qui journalistes à s'imposer charisme wana kimi biso ko en tant que réalisateur ba te belé ba se souvenir na likambo na sina kata émission hein tozo yamba vedette munene avec Lolomi Lolo tozo yamba vedette munene son atangé mino kombo bo ndimate azo poser Lolomi Lolo ba question na 4e émission parce que la vedette n'avait pas droit à poser journaliste à la question. Même Lolo Lobby, et ça la deuxième fois. Lolo Lobby, mais c'est moi qui conduis l'émission. Toi, tu n'as pas le droit de me poser des questions. Et vedette à moi, à Zongi le sous, na kata émission. Malheureusement, si quoi beaucoup ça la c'était pas c'est. Non, Zongi la kata parole. Ouais, pourquoi vas-y continue. Beaucoup ça la c'était parce que si quoi yo, a repris ça bino moi. Après ça biso hein na milongolité moi ba miette d'ailleurs moi ba miette après son moi coupage à moi ba miette alors tu te laisses influencer par ce type là parce que après ça moi ba miette wana est-ce que les lolo ba ke mbongo eza et dominé vraiment presque ouais parce que on n'est pas formé ceux qui pendant ma formation moi je me dis bon dans un réalisateur Naza, journaliste et tout ça, le type là ne peut pas me dominer. Donc, malheureusement, est-ce que le lot peut savoir raison à la bande que Mboka Nabiso est ok ne m'a parce que parrainage est ça. Parrainage sur tous les plans. Politique, sur le plan politique, ma parrain basate pour tout ça là. Vraie politique. Je crois que sur le Bélé, on a 160 bâtons à raison. Même que chez eux, il a une image. Est-ce que le lot, on a métier n'abisopé, tous ceux qui n'ont pas bavure et belé pour parce que tous ans, ba parrain, tout ba maître, ou ba quoi enseigner biso pour un métier on est avancé plus loin. Si. Ils appellent la bongo parce que le lot la minute tout na biso moko tout na poto ça be fort poto réaliser émission ou poto so matériel mais ceux qui na ba tout le monde va dire si manabiso ba otabiso maboko mais peut-être studio peut cause à la beauté ba tout ba na simanabiso comment expliquer ce ba na simanabiso lingolo ba parce qu'on ba sponsor tant est-ce que respect métier na biso photo ba sponsor ba ya et dit na kati binoté j'ai suivi dernièrement conférence point de presse il y a président Félix na Goma ba journaliste ba poser qui question ba lobby ceux qui accueilli ko ça ba journaliste mbongoté. Moi j'ai aimé sa réponse. Ce qui y est après si bas journaliste Mbongo, la presse est comme à dominer et comme à Nyongo ya président. Donc bah apporter sous jugement objectif T. Bien dit. Voilà. Donc on doit bisomo tout ça est fort. Tout ça est fort, pour tout ça indépendant. Mais ceux qui n'ont compris, il y a Lolo à l'Ingalo ceux qui écoutent soit invité, oui, soit un leader politique, soit un artiste déjà à sujet. Autant en bon côté. Il y a un il faut ça d'abord Moussala. Donc faut ça non Moussala pour un sujet déjà. Après, est-ce que Lolo dit une image yom to koti presse en ligne mbalama ko toloba. Et dis-nous, est-ce que tant que vous réalisez une émission en ligne, il y a YouTube, vous avez appelé un réalisateur qui a dit nous kata awa faut pas le vous avez un cahier de charge cahier de charge vraiment ils ont monté. Pourquoi? Déjà ce que ça a raté pourquoi mon élélo na média na biso de côté déjà d'accord na côté média sans formation déjà. Et dit notre sur la yote. Et la biso métier. Métier na biso tu dois former tes biso tout. Auto quota le internet.
tolanda baninga ndi tomona baninga baosala nde biso tokomosala bon nayebi nga nakutana quand même na Kelly Katenda ye mutakutsanga internet tokutani nzela moko nga naaki comme to be fort nini oyo edino tanko komi corps ya media wana effort nini yo moko fournissa pour comment vraiment lobake natikala kaka na punition wana te lobake ngaba memanga te ba effort na sali na media na sali ba effort rebelle na référence makasi référence à makasi parce que na sali majorité ya ba chroniqueur hein malgré tout robo ya bango mais au ba bima na Europe awa Edino image et na réalisé ebele bon toujours bien malelo ba réalisateur parce que na derrière nazo na katara mutu so tuni ba ezana bana o musu baleka so bena na biseke boete autala na misu to communiquer na misu cela veut dire basimba micro ekoza kita sala boy na ko kate miso de mena o diriger yemo pena tanga ovana na leki na ba chaîne bele discipline o edi naza nango na moni yanguti donc cela veut dire na otamusa musala ngabia peut-être ezanga peut-être théorie o ezana ba na sa bande ko na biso o batanga na ifasiki neti babino bozana matière boya ko merci boya ko sangana biso pona ko encadrer ba ndeko oyo bayebita ndenge babandaka émission te bayeba ba osalango na ba force na bango ka ndinga mona moninga sala ye pasali to ndima bango ndingwana yango moni prespe ezana mabulu yeke mais bino bato oyo botanga na ifasiki soki penda boza na kina na bolingo boya ngala sengaka ba gérer mukuna ba dilondole boya na numa muke to encadrer no baleki pour musana bango pe monana misana bango zo monana ngo déjà ba be na ba vitesse na bango pour internet na vitesse mais zanga peut-être moi ba encadrement mo po ya lo landima mais to mona pe to zo ngamo na ya na suka émission na biso message no koza nango lilobani no koza nango message na nango un seul to sangana na ba association to za na poto pour que to profiter na ndenge to za na poto to kende ba recyclage ba formation nini environnement ezo pesa biso ba possibilité wana mais to lingi ko profiter na ngote to lingi kaka surtout bana basi atika mabele libanda o ba vie za lebele malheureusement makambo sila eza non qui te dit que sila non ezali finga na ratilo no ko finga na message ni no véhiculer tango ozo finga muninga tango ozo finga muninga nzoto ya mama mais eza ndenge moko te na batika mabele libanda mais ngala makambo message na ngai ali to sangana to profiter na poto a ndenge to zali to kende to so ba formation pour que to améliorer musala yango po kalate neti ngai na janvier na zongi na ngamboka alors sikota libela ko sikota na zonga na mboka ba tuna ngai to ko tuna ka biso za ngadi maloba oya lolo baki est-ce que réaliser ya solo ya lolo to ko tuna ka vi na nga César Ngadi na république ozo la kat ya on attend na zonga ba ko tuna ngai kuna bo ya lolo qu'est-ce que tu nous apportes elo nini o uti na ona poto oye nango awa na lo banini na bana ko finga na ngo tuna yo mais ba kontrandi ya place au taki yo na ba famille au na mboka ba tuna so na zui chance na go ça l'émission na RTNC et qui n'a apporté rien du tout par rapport na ndenge na zalaki kuna ba tuna mais tout ce temps que tu viens de passer en Europe c'était pourquoi c'était pour nani na lobani OK dans le gavina yo OK dans le gani et pour le pays et pour le pays na habité sur le bani voilà et dit une image comme une souka là je tiens à saluer papa Medara Lafou et maman Christine Nzula mala pesi mbote peso ça message aux pona message asuka pona bandeko ba vena ndako batala biso déjà na pesi ton message na asuka na Lion de la presse obi que tuzala na moi lisanga na biso Lion de la presse pesa biso message wana ba bengisa bango bengisa na bandeko na ça mikanda na TF1 comme ça mikanda na France Télévision pour que
babengisa bato nyonso ya Lion de la Presse baki nous ba formation kuna tout c'est ça possible ya lolo toke male baba molo toke ndika male molo toke malembe cette association existe depuis quand? Oh, deuxième année. Oui. Et qu'est-ce que tu as déjà fait pour la reconnue na toujours bongisa. Toujours bongisa que président na singa na Lion de la Presse nyonso en tout cas tous aka bomoko musala se bandi bureau na bino yango yo nepsa bino boleka musala se bandi to sengi bolingo alors naza likanisi ya kosangisa ba chroniqueur nyonso oza dispo aya to sala ba analyse boye et ça la biso bien makasi komi mona ça te ngai so mi mona singai mokilita la biso on a pesi mote na ngai na 5 étoiles de love naza bana moko so atandami na plateau mona penda que journaliste yé peta boya moni tac c'est pas la physique tende contact discipline valeur entre papa discipline obi la sepela makasi nde penda na ibi musala obi ko ba musala lengi bravo. Et puis na bana nyonso o ngala bimisa o basala nanga ba bravo na bino po moko te a dérouter bra bien en tout cas la linga bino mingi les véritables diamants noirs José Leumba. Voilà, merci n'est-ce pas Oyo César Ngadi apesi biso Kleboa original merci to pesi ba merci place Aza et to pesi merci na bossa ni vena nga César Ngadi pour soutenir biso na régie bango tu ba lakina biso na président Papicho Chamala to saluer président sponsor on a besoin yango so ba président Patrick Chamala Papicho bazana biso longo donc c'est qui est bien et puis apôtre Kokobar sans oublier apôtre Kokobar Kerok ah oui bien merci na bino les sabato qui temps na bino vous disposer temps ya Hollande biso et bo c'était bo mesana l'équipe to lo baboye l'équipe otoza to robakisa bande ko mususu baza ndako boza musika boza besoin boluba mais yebi ça va bien ti ya to senga bolingo ya lo ba to bolingo OK nazo bakisa mutu mote ami mona ke aleki baninga nyuso na ba journaliste à diaspora on apprend tous les jours, chaque jour il faut apprendre. Ce qu'on oublie que na leki au passé au sali so 200 000 vies au mikosi. Mutu a leki baninga azalité. Nana na besoin ya Masidi nana besoin ya yo Edino na tuna kayo tout le temps. Nana besoin ya Serge Rassa nana besoin ya César Ngadi nana besoin ya même ya mwana muke pour akolakisa nga bita esika yo che a oyo bachaka ate bachaka ya mwana omona na ba titre na biso ba erreur okundimate parce que ovandika yo moko lobi bon bakomaka boyo ozo atako tunate totika kibongai. Merci bongo toko toucher vraiment na suka émission na biso merci na bino bato bozo ki temps Hollande biso de partout les États-Unis Amérique Asie et bo mesana na équipe bandeko bozana ndako boya to bengi bino boya ebele to sangana to kabola ide to pesa lobby presse wana kilo il faut savoir mali libe bandi bala bazu occasion Hollande biso ba s'abonner massivement vraiment na chaîne na biso Sa Microbe TV vous s'abonner et na Kleboa et surtout original Kleboa original merci na les lions de la presse merci na Yalolo Swami TV Yalolo zomi kumisite ba kumisite Yalolo Swami TV quant à moi je vous dis au revoir merci et Yawili Kunda réalisateur Yawili Kunda au revoir merci beaucoup Nabino merci Edino yoza fin mutaliki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo shikote bango Edino image banza songo ya Congo